bino comité côté akete alonga jamwa sa passer matama na ko banga nzambe to tsaita côté ya asunga kata ba mama c'est la secrétaire ba mama to côté secrétaire ba mama mais libalo ko zonga te ti Yesu yo boko ko ya yo moko tato la mikakata noleke ngai na balaka na ngai mais yaki na molimo ne kobo na bimana ba frère 6 na bimana bango 8 yango na miso na nzambe na tato laki et puis passer akanga kanga ngai yango ba libéra kinga c'est pour dire passer azali libre ya ko bala mwasi mo mosusu. Mais ce qui peut passer, azali kotambola peine et kobo pe. Maman passer parce que liba ko bala mobali mo mosusu parce qu'elle est sous mon na descente c'est kaka ba mama te. Et ça na descente. Merci maman na biso igete zala na biso na nzela singa pamba te. Ya solo papa na biso. Tozali ko kende malembe na suka ya émission na biso esika bande ko bazali kolanda biso vraiment na émission kitoko o tozali ko pasola mpoke sans plus tarder papa na biso mayamba kuna mwa dinanga esala ka pe mwa bien to betana no mwa ndule bayaya pe ba sepela. Watch for the fight scene between the alien and the clown. Révérend Odon Pambo, Jean-Marie Nicolas Sidon, le président Martin Fayoulou, Shenkin Bouf et Fadenhouse. Les grands pétroliers. Moi, c'est mon sous une église. Côté, va parler à langue à la mystique quoi. Bino wa mona kaye mon santo. Mais nzokande grand moto ba côté wana quoi. Oh babeleli manzengele. Maramoyo. Et ça toujours grave. Marambo ya bolingo. Est-ce que vraiment ba koyoka yango? Il faut savoir accorder. Sans que ça désaccordé au cause en mauvais. W Radio Télévision Lissolo. Des affaires. Pendant Mbambo, les grands dépositaires célèbres. Les présidents de Malumba, Nadalas, Mère Pélagien, Marambo et Soukawate, Joe Chungo, Jean-Maître, la princesse Pauline Djema Chungo, Marambo, les présidents Don Nalil, Marambo, et ça va très mystique Jean-Luc Koko, Annie Idebo de Bruxelles, Gervin Katende, Marambo ya Bolingo, Mère Pélagie. Maman Feza, la conscience de la diaspora congolaise. Bilengi ezalaka nde bakonte oyo di mama ye Rico Siena na Berlin. Mama ye les grands pétroliers Mokobi Yoka Melope Koulete les grands dépositaires célèbres les présidents Tom Nalil. Maramboyo, et ça très grave. Annie de Bruxelles, Serge Motomosi, Ivana Yamouzi, Saint-Georges, Brooks Lukoti, la Clichy sous-bois, Carlos Esthétique de Arren. Soko moni mwana mobala koni kolembo la kisanza, cela veut dire que baboye Rico Siana en direct de Berlin. Mwana mobala koni kolembo la lembola le président Véron Malumba na Dallas, Mère Pélagie, le commandant Ibu de Switzerland, le président Sami Naziki Maringen, Mère Jackie Mbala, Odon Bambwa, la Mère Nicolita, Maman Feza, la conscience de la diaspora congolaise, Apôtre Berbe, LG Daniel, l'alarme de la diaspora congolaise, Maman
les grands pétroliers Mogomi. Mama Mikolo, Papi au Congo. Tolé par moins 2 points, mère Mélanie Tanguy, Gabi na Liège. Maïda de Bruxelles, Yébisselanga mère Solange, J d'Orange. Oui, vraiment que mon thème est DSB. Jésus, Jésus. Philippe Chapman, mère Cathy Kiana. Mamoyo, très musique. Les présidents sont à Lille. Yoka DSB Koloba Mbema. On est toujours na kati ya batu kwa. Mouvement nyonso na bilenge ezalaka toujours kaka bakote oyo kwa. Est-ce que bayebisaki yo to basinyelaki yo kwa? Biri peti na ngai Odi Soulou, toujours aux États-Unis d'Amérique. Nalebi na moi 2 points. Le président Freddy Danse Chamba, Cybercafé International Café Moke. Koya avec l'Espagne. Nalebi na moi 2 points, 3 points. Le président Tom Malila, Yoka Pampema DSV, Rico Siena de Berlin, Yoka Nambeta Mwana Terre, Salata na Seko, Carlos Esthétique de Arene. Makambo esalaka mwa elenge, esalaka mwa bien, surtout libanga DSV eponaka mwa bato ya mwa valeur kwa. Yo na bamwa bamiete na yo kuna nazalaka kuna te. Koulete et j'ai des descendants, Joe Shungo. Maman, Jésus, ouais. Calocé esthétique des arènes. Le président Dom Nalim. Radio du Solo toujours Canodi. Il ezalaka toujours bakote oyo di. Yoka, ah mère Solange, yonde motema ya DSV. Ah ouais, les commandants Ivo, je suis Irlande. Pire petite sœur ya Dieu na ye. Sibelanga Ivo, wana nde commandant na biso ya Congo kwa, l'homme fort quoi. Ah, le président Dom Malile, on doit simba makambo toujours quoi. Na bakara musique, na ba forme tendance aspect très propre. Le président Mopresso, donc Nalil, Odon Pambo, va déposition nyonso epai na yo le grand dépositaire célèbre Mère Nicolita, yoka makambo oyo nale bango mwa 3 points mwa 4 points na labisi bango ke bazalaka mwa misiki kwa. Mère Veza, la conscience de la diaspora congolaise. Yenga ye esalaka mwa bien kwa soki balingaka yo, soki ekoma kaka yenga ye. Calocé esthétique de Arane bilengi ezalaka nde bakote na kati ya radio lisolo kwa. DSV toujours moto na kati ya bato. Rigo Siena na Berlin yoka bapema. Mère toujours kopengwe bibende elela kwa. Babaye na bolingo oyo nakoboma moto ni yebiselanga bango kwa, nakoboma moto kwa. Babaye les grands pétroliers Mogomi. Radio Lisolo toujours canon kaka di. DSV champion d'Europe, la meilleure et la seule radio naître Lisolo. Radio télé lisolo.com.
merci na bandeko nyonso vous allez kolanda biso na 3W radio télévision lisolo na masolo na biso vraiment que ya se ya nzete ezali toujours ya bino DSV Diana Sulufutu de vous pertele moto toujours na kati ya bato sans plus tarder vraiment to comme ko clienté moi ba minute pamba te tozoke na suka émission mususu zena nzela ya singa sans plus tarder na leki epa ya ndeko nanga odon pambo moi 3 minutes pasola mpoke to pesa bandeko moi 3 to ça la conclusion pamba te to comme vraiment na suka e boto. Merci DSV la moindre que présent va côté boté na papa na biso to lingi assez na tout to lingi dans wana moni. Je pense que DSV il sont possible sur ça bien déjà de petits conseils mais on est le bas ils ont vraiment que passer sur une solo zali ya makambo eza na kati ya Bible il faut kotanga Bible nini ezali omonde soko bakisi na Bible ezali mabe soko lobeli Bible ezali mabe il faut kotanga la parole nini ekomami na ka ya fidélité na kati ya libala babengana mwasi te s'il vous plaît et tous les chrétiens tous les kabosala la Bible ezali code parce que soki na kumba voiture ali code la route te avant que panza batu à salle badega. Je pense que na pesa qui va verser dans Matthieu 19 à partir à 5 à 12 les amis de critiques et on a une communauté dans la nanga. Il y a dit au but des akoloba. Ceux qui prêtent la Bible des athées, te vont battre béni na libunga. Ceux qui mutasali na bé, na mutasali à dictaire, na mutaki akeko finga, na mutaki kotonga, na mutasali na mebele avec panza batu. Je pense que ça va le sous moko. Nous soyons en pardon, je mérite le pardon. Mais eux, les balles, comme nous balles, nous balles comme moi si. Dans le Bible, dans Matthieu 19, 11, Jésus leur répondit, tout le monde n'est pas capable d'accepter cela. Mais Dieu donne à quelques-uns de pouvoir l'accepter. Vous comprenez? Donc, pardon, ils ont accordé par son mari. Ce n'est pas le problème de l'église. Ce n'est pas le problème d'un individu. On a décidé na couple ya batu et moi si ako salamate. C'est biblique, hein? Wale ba pasteur ebele, boli sama mo amuke. Bazo kondu église ko aneti comme ko on coupe l'église bali 2000 membres. Mais so on a dit bateau ba yebi Bible, on ba yebi penza Bible bien bazo apena affermissement. Au moins bazara ni bani beni satu. L'église ya pa nanga, il faut prendre l'église à la tigara na 3 disciples. Parce que nous tous nous enseigner, nous avons un bagage de l'Iloba, nous devons faire la disciple. Mais ce que nous avons manza mais na yini na nini na yo ok de détruire l'hymne ya bateau. Donc nous devons retourner sur ça digne à enseigner. Mais les prédicateurs va aider là. Mais ce qu'on dit qu'on enseigne l'église, un pasteur enseigne l'église, un pasteur Philippe Moukenye, c'est un pasteur enseignant. De temps où la maison d'accord, je colle la prédication té. Donc na beta qui c'était côté pour le baguette. S'il n'y a pas de verset biblique, c'est pas la peine na makambo za thème ya nzambe. Tout le de notre part, ils ont bien été. Donc nous ma bateau et pour beba. Mais l'émission quand elle est passée, il y a des gens qui doivent vendre un ndako ba bénéficier à quelque chose à dire oh en bon ngala quand si bon ba bité de bali tout so moi ça à sali mezo banaye. Ni yaka banda ko sali so kindeni bien bimbisa yeto ya non. Mais il faut Saint-Esprit ameka ko lobela yoke. Papa ko limbise ou bien ko limbisa ide ko na liboso na yo ko zana na mbeba ko be na bo. Dans le sens où on a bêta c'était. Alors pour terminer, na yo babou tout l'anda ba pasteur te ko aza pasteur ni okumbani na ye. Tantôt yo tu veux vana na ndako, ko tamba na sanctification ko le quand même pasteur dans l'église. Yo tu veux vana na ndako ko ba Bible ko le pasteur dans l'église. Parce que quand tu as le Saint-Esprit en toi, et Bible autant dans chaque jour les pasteurs na que marobeta kaou na de tongo ti 01 vous avez passé 4 heures du temps chaque jour la Bible et ko yeba ko panza Bible wana nzamba ko révéler ko les pasteurs o tambola bienté. Donc na pasteur aza liboso na mo ndima bandi na ban et ko ati pasteur le qui mo na puissance non jamais. Mo ndimso na sanctification na ye ako sala makamu siku ba miracle na ba don mususu ko les pasteurs. Donc nzamba distribuer ba don différent na ba maman pasteur maman simple aza pasteur te. Donc comme tout bien maman pasteur za la te. Donc bien sœur ngani ou un pasteur de l'église saint pasteur. Merci pour notre tout comme dans la suite dans une semaine et bon.
eboto papa na biso vraiment toleki epai papa na biso AS tolingi topesi yo vraiment maloba 2 minutes po tokomi vraiment na suka ya sombele